Alors, bonjour, ndé kana bakiba na bobenga ba maman. Ba maman pe bobenga papa, émission de bina ngoye bandi, et pour le mariage ensemble, suivant ma meli tout, bola na matin ma meli tout, na pesi bino mbote belé, en tout cas, na pesi bino mbote belé de bo prétanga matoi na bino pona oyokanga, de bo prétanga pe miss na bino pona otalanga, et ça langa plaisir. Na sepeli mbote belé na bandeko no surtout baza na Canada ou babenga nga malgré bola musanga na pongi, ba RD penza, botala penza te bola musanga me na yamba bino kaka. Na bandeko surtout aux États-Unis ou babenga kangai, bataka émission nga papa pour le mariage. Merci pour notre retour dans Zozwa et surtout le dans retour les jeunes femmes. Femme parce qu'elle a déjà parce qu'à un moment tu as 30 ans n'a pas là qui a 22 ans yo vraiment comme penza comme aux deuxième maman t'es comme première maman vu que ma maman est déjà décédée yo penza comme maman makamu o maman kwa ko yebisanga na yo kango te na matoi nanga mais na yo kango kaka et pas na yo en tout cas binanga maman tu merci nzamba pambolo but ya émission on a baké émission nanga eza pour na bebisa te mais akade pona kobongisa. Merci na bandeko surtout ya Allemagne o batala kanga o basepela kama mani tout depuis jeune fille nanga comment kotala yo a changé bien mani tout papa biso papa kabasele na Danemark bobinga nga kala boye po nini ko bobosana nga nikolebele boye pourquoi hein papa kabasela na Danemark kuna na mama pesa mama mbote nikolebele bo manke nga penza ta bobenga nga esala nga bien so mo coup de fil to sololi en tout cas sala nga ka barbara na bato au peu de la France na bino surtout en tout cas ba merci Bélène de bonne disposition tout temps pour la maman il y a ni tout ben mission na une femme à la maison na bi ke ba maman bazana batala et belé ce que moni qui aux en pour ça pour participer na émission avec une femme à la maison aux en pour ça c'est biso moi et le boumoko boye on apprend tous les jours tant que ça ndinga mokatela litungulu o ndemo la marambika ko hésiter te numéro maman il y a ni 06 15 31 69 90 ba jeune fille mingi ba episinga ba komi na WhatsApp so ba binga ba bi mama biso to binga mingo la kisabiso ndenge nini mo se faza kana mobali ozana mobali ndenge po mobali azalaka mais ndinga onka ndengo dinga faut vous appeler en voix mon cause sur la papa ndinga oka ya pour bobi que maman est nit pas agressivité moi ça bongana agressivité te moi ça bongana douceur moi c'est faut la douce et le bilina il faut ya pour moi si et tant bon faut ya pour moi si makamuno faut ya pour moi si surtout faut na motema munene pour moi si amu moi za motema munene pour le bomona ye et makapana alors moi c'est faut za motema munene lelo na posa to solo la makamukie conseil naza kopesa na ba couple na biso mingi ezangi transparence voilà pourquoi ils appellent na ba problème ebele nana lo baboye eza na ndeko moko mobali abenga apesinga rapport asa penza moto na yebi apesinga rapport apesinga mama nitu mwasi na ngai soki natindi mbongo na famille nanga asepelaka te ngabi bon pona nini abi soki kana uti na sali mwa western natindi na famille asepelaka te omone kaka asili kaka yo kaka otina mongo na famille na yo kaka otina mongo na famille na yo nga bien bon na tout est-ce que tango otinda ko yebisaka ah mona lo baka nanga te mais na ya ka tango mona ka ba papier comprendre kaka ke na uti ko otinda nga bi osala ka pe mabe il faut na couple boza na transparence ba couple beleza moi c'est yebisa salaire à mobali te mobali yebisa salaire à moi c'était eza déjà mabe balobi ceux qui déjà boki ko balana tant ba sango bénisi bino wa pasteur apamboli bino déjà ba komi ba bokomi mutu moko bokomi eloko moko tant déjà bo 500 nzoto bokomi mutu moko bokomi il faut que tu bolinga boko mabe esprit moko transparence c'est très important na kati ya couple surtout ba makambo otinda mongo na Congo ezo bo mama bala ebele ezo ko boma ezo ko bebisa au moins mon bel outil en cachette moi aussi atina en cachette pourquoi vous tinda en cachette ndenge toza a biso nyonso tolongwa Congo to yana bamboka oyo to yekoluka vi nana otombola musapa baki ya koluka vi te biso so to yekoluka vi na kati ya mboka oyo bamboka pa etoza congolais no seska za na France na Belgique Allemagne Angleterre États-Unis partout même congolais aza na Chine tant to tika mboka na mboka bapaya to aka koluka vi
si on a le baquet de la coloca viboye et ça devoir na biso ya conseil ça va parents na biso et c'est très important tout ça ça va parents na biso et ça na batu mosusu aya poto parce que maman ba ngwa teka le pango papa ba ngwa teka le pango papa na maman ba fandi ba lobi te to teka le pango to tinda mwana na biso na poto po lobi akoza l'avenir lobi akoede biso akoede pe na libota et ça na ba maman mingi ala mkaka 5h du matin kenda ozwa mapa Maman zola mka 4h abandi kosala kwanga. Maman zola mka 6h asala nikate. Po alboko la biso bana. Po batinda biso na bapoto. Batebele baye na poto parce que ba parents bateka na lupango. Batebele baye na poto parce que na mbongo ya kwanga mama tinde na poto. Na mbongo ya mapa mama tinde na poto. Na mbongo ya mikate mama tinde na poto. Sikoyo yo mwasi okute na mobile ya ndenge wana okute na âge ya 30 ans déjà. De 0 à 30 ans, azana bolikoka ya mama na ye. Lole mone mesili kolia bloko ya mama na ye. Comment yo oyo okuta na kana mutu bovandika 1 année 2 ans, olinga mutu koleka mama aboti ye. Nazo pesa conseil na ba jeune fille. Ba jeune fille mingi bozo na comportement mabe vis-à-vis ya ba belle-mère, vis-à-vis ya ba bokilo. Ba bokilo baza na Congo, baza na kati ya mboka poto te. Il faut ko salisa bango. Oyo kutu ba na poto, baza na besoin de salisi. Combien de fois ko ba na Congo? O baza na poto, ba na besoin. Maman nyoso linga kolela mwana na ye, papa nyoso linga kolela mwana na ye. Ceux qui kutu ba o baza na poto ba lingi bana na bango ba pesa bango. Et bon ba na Afrique. Et ça devoir na biso ya koete ba parents na biso. Et ça vraiment devoir. Ceux qui osana ngozo ça ba pote te na nzamba lola, a sepela na yota. Maman bemi 9 mois na libumu. Maman botio, maman teki mapa, maman teki kwanga, maman sali nikate, maman kangisi monga tinyo na poto. Tango komi na poto, yo faut salisa maman, yo faut salisa papa. Mingi ba maman bazolela ke. Moi si so kote mobile so kote na moi si ya mabe moi si mobile saka ni aposa na kalipota na ye basi mingi pe balinga ko komisa mibali ko kuti mobile akabaka na ye asali saka famille na ye to ka bobala ni yo olingi susu basali sa famille te eza mabe eza malamu te eza mabe makasi mama botaka mwana po akola asalisa ye ba parents na biso basi bakoli la plupart ba parents basi bakoli. Il faut que ça les parents. Nazo ko lobela bas bande ko basi nyonso. O ba so les saka mibali na bango parce que mobile atindi na famille. Yo ko silikani ne ceux qui mobile na sanza mo atindi mo mama 100 €. Yo ndelo ko yo ko silika. So atindi mo $100, yo ko silika. Ceux qui mama wana abota mwana ete ateka mapate, ateka mikate te, ateka lopango te, atindi na poto. Yo linga ko yeba ye. Mobile wana bazo museka na Congo. Bobi ki mbele pe baza penza kitoko te ha kitoko mobile ko maka so azana mo poche kitoko mobile za so azana salaire so zo sala bobi bien très bien et bon siko mobile ndenge wana yo kuteli na ye olongole na maboko ba parents eza okokolo na maboko ba parents na été conseil na ba so ba lokaka ba guerre na ba bokilo ça sert à rien koluka bituma na bokilo te okolonga yango te babundisaka bokilo te okolonga te. Linga ozala mwasi oyoke tant mobile na bengi na Congo allo mama boza bien ah papa toza bien kutu mama bokilo tindela kinga mwa atinda ki $100 bango bagera na bango ba mieti biso nde tolia kaya koleka oba mama bokilo atinda kinga mwa $100 mobile pas zo na ndako na ese mabi boni ça va mais na bien ki mama la bibo tindela ki bango obisa nga to bi bozo na tindeli mama fona ebisa yo na mobile bonga ko sepela eza na mabala mosu bozo mona na mboka oyo. Mobali azaki na besoin bosa la ménage à 3D mobali akomi ko sala ménage à 3 car makambo mbongo makamka ya famille so vandi na mobali amoni ki yo sepela na famille to ina ka famille ulinga ka bila famille te mobali ndenge wana soka ki kolinga libanda alingi mwasi libanda mobali wana sikoyo soki a présenter mwasi wana na famille mwasi na sasa connaissance na mama bobi ki mbela poto bakasongi songi tango wala sema mama bokilo mo yemo mobali akoloba mama omoni nazana mwa moto na nga boye mama omoni na libanda na bota mwana na mwasi mwana boti mwana moko na boti bana mibale mwasi mwana libanda ba mama bokilo batonda rapete oyo kaka pesa numero papa na solola naye tango mobali akobetela ka mwasi wana libanda lisolo ke oyo kutu mwasi na mapa alenda za wana ye kutu sona bika na tinda mama eloko alinga ata sona bika na sumela mama mwa liputa alinga ate na epsa kabino tozuke moto ayaka na sima
ba défaut ya yo moto za ndako ya kolinga bongo le koma ba qualité na ye po ba linge mingi okomona mwasi po bazwi libanda asali connaissance na mama bokilo akomi kotinda ba $100 akomi kotinda ba $50 akomi ko batinda ba $200 akomi kotinda ba $300 po aganye motema ya nini ya mobali mibali pe na faiblesse bazaka nango ntango oyoka mama bandi koyebisa ye papa oyebi te batindelaki ngai papa mobali osala nini mobali amona soki mwasi oyo nakane na ndako aza mabe oyo libanda nde aza bien nzoki eza bongo te yo mpe na ndako oza bien mais ozaka na défaut moko mpo oza motema mabe défaut na yo eza kaka moko oza motema mabe pourkui okaka likundu soki mobali na yo atindi mongo na famille na bango te yo kosilika te yo mpe kende kosala tindi na famille na bino mobali mpe ndenge oza wana lokola otindaka na famille ya yo sala mpe mwasi plaisir tindela mpe mama ya mwasi na yo oyo mpe aboteli yo mwasi tindela ye mobali ya malamu soki na sanza oyo otindi epa na bino na sanza oyo oya otinda ata na famille ya mwasi ane moko toza na 12 mois na ane soki otindi na famille ya mwasi ata 3 fois papa bakokumisa yo bakobetelo maboko mpe bakosengo merci bakoyebisa yo mpe tata nzambe kalusaku muna tomonaka nde toza boye biso bakongolais soki okufeli mama to okufeli papa babanini bokilo na ye akunda ye sikoyo yo mpe mobali mpona honneur famille mpe ntango ozokende na matanga bakomema couverture bakomema badra bakomema mbongo mpona nini mpona lokumu basali bakunda bokilo na bango soki boza 5 filles mama na bino akufi to papa na bino mibali na bino nyonso 5 bakokunda bokilo biso bakongolais toza bato ya kokaba ndenge kabaka pa mama bojo kabila pe mama bokilo aboteli yo mwasi yo pe mwasi ndenge opesaka mama na yo pesa pe mama bokilo po mama bokilo pe aboteli yo mobali vice versa wana nde libala ezaka na kimia wana nde ezaki esengo ovandi bokanisi pe mama mobali nobi mama mobali nanga bovandaka boyo po ete mobali beteli lisolo alobi mama nanga mona pasi ya po atina nga na poto mama bandeko muka ntongo azokende ozwa mapa bakovandisi po ateka mama bandeko ozwa mapa na mama poto ntango moto azobeta yo lisolo ya bongo bongo moto abongo so atindi mama na ye 200 €. Yo soki osiliki eske moto abongo akosepela motema aosepela te okokabola bana mibali balingaka bamama makasi koleka bana basi okokabola mwana mobali na mama na ye te okoki kokabola mwana mobali na mama na ye te moko basi nde bazalaka mwa na mwa eloko moko ke mwasi omona azo respecte mama na ye te azo comprendre te mais mobali amemaka zemi te mais mwana mobali alingaka mama koleka ndenge mwana mwasi alingaka mama so total preuve aneke bana basi mpe bacomplicité na bamama na bango te apréféré makambo nakende kobeta na bato mosusu confiance na bato mosusu masolo libanda mpona abetela mama na ye aobetela mama na ye te akobeta bato libanda momona mwana mobali complicité na mama na ye mwana mobali na complicité na mama na ye yo mwasi so okoti na famille ya bongo il faut kota mpe na jeune na bango ozala mpe na complicité na bokilo na yo olinga bokilo na yo mpo vanda bien na libala so okuti mwana mobali akafanatika mama na ye alingaka mama na ye makasi yo so okoti na vie ya moto ya bongo okomi koluka okabola ye na mama na ye okomi kozala contre mama na ye okota libala okuta ye ke chaque mois pesaka asasala budget pesa mama na ye 100 €. Yo ntango ye omoni ke no il faut casser bapesa susu mama te wana ozobeta mabe ozobeta kote baki libala ndenge wana ekozwa baproblème okoya koluka place osala jeune prière oyo okanaki te oyo osengelaki te parce que ozokota na amitié bato moko mibale baza ba inséparable amour sans condition ya mama na mwana bana mibali balinga bamama na bango mingi donc lelo na kozala molai mingi te na kozala mo mokuse nanga nasepelaki napesaka conseil parce que ndeko mobali abengaki nga jeune homme il n'est que 35 ans abi mama mwasi kaka tovandi kaka une année ya pamba azoyoka mabe mpo nga napesa mama na nga wana tokovanda te na mama na nga te soki ozoboya kutu bapesa mama mwa 100 €, bapesa mwa 200 €, ebongo mama bongo so akufi kokunda ezaka cher. Est-ce que kolinga mobali akunda baparent na ye okoboya mobali akunda baparent na ye yango nazopesa conseil ke bokoma lelo koloba bato koma kaka mama mobali na nga vraiment mobali nanga penza dekonaka mama penza andimi mwana koma polygame mpo na nini mpo mwasi libanda azokabela ye mpo yo mwasi andako okomprendre eloko wana te ke mpona gagner bamama bokoli bazala na bango kala plupart bakaka lokoso
wana to ko bomba te mama bokilo ba piba mama bokilo ba to na bango te mama bokilo naza na lisolo ndeko moko ya mwasi ake Congo ake kotala ba parents na ye tant ake kotala ba parents na bango ba parents na ye ba parents mobile akomi pa na bango apesi mama na ye 3 super wax ake pe mama bokilo apesi mama bokilo 3 super wax mais mama bokilo na mwana mwasi parce que bato ba ouais apesi na misa to bo mama na ye sopele penza ya kosopela nzoka rien moi sepsinga mama na sumaki biloko ndenge moko na ya mama bokilo 3 super 3 mapapa 3 kitambala na kamati saki ya fufu na kamati saki ya loso na sumaki na famille mobali nde na sumaki na famille nanga mais mama bokilo ko ko tonga ngana bana na ye oyo apesi bosoki pa na bango apesi ebele elakisi nini mama bokilo ba oli asepela kutu bapesi ye maza déjà kotonga zo bakepa na bango apesi ebele mais ate pa na bango apesi ebele eza normal amona ke non so na pesi mama bokilo 3 super na comme ça maman na 5 ce qui est normal eza bongo mutu muso asala bongo mais ya saki bongo te apesi ki bango biloko ndenge moko yango na soza mo sa kati anda kozala mayele linga koyeba est-ce que mobile na linga ba parents na mobile na zane na ba parents so kuti bana bolingo mo affinité mo boyo pe kota na kati posa nini pour vendre bien na libala na yo bon continuer toujours kota la émission na mina papa pour le mariage so vous avez besoin de service traiteur pour hésiter te benganga 06 15 31 69 90 tout ça na pour lancer le mariage na bino ba mingi linga ba mariage ba anniversaire et surtout ya mikolo ya on a linga mingi en tout cas bon hésiter te pour na bon contacter maman il y a ni tout mais na cause ces personnes à 100% te pour na un mutu donc c'est sûr qu'à 98% 2% tu dis que la monde parce que yende à ça la kama comme parfait mais son a c'est le fait na yo o c'est pela na yo maté à maman il y a ni tout bon na ngo toujours ya malamu bozui ya mabe bosali nini bobwaki kande na lobaka nzambaza na bina nyonso et puis le komusu na nina loba na kati ya couple il faut qu'on ait une vie de prière. Prière est très important. Quand nous avons pour résoudre un problème, si vous avez un couple bien, vous avez bien à mobile, moi c'est un bon boza malamu, boza na koyoka na malamu, bozo vanda bien, associer prière, associer nzambe na kati ya couple. Et à mon ba négligence et même kabiso na mabe. Tant boza na négligence, bozo mona kende soza ya kokoka, obosa nzambe. Nzambe pe mukoli ko za problème tango ko lukaye, aosa nini akopeso pe mukongo. Nzamba lingaba kumuse nyonso. Nzamba zana besoin de reconnaissance. Nzamba lingaba to reconnaître que pema oye muta pesi biso. Soko la muka na tongo opesi nzambe merci. Mobali no tango la muki opesi nzambe merci. Mobali ake musala zongi. Okomisi nzambe, obi nzambe na merci. Okoki kozala na mobali ya bien, ozana bana, ozana mbongo, mais soko ozangi nzambe wana pe ezama be makasi. Il faut qu'on associe nzambe na kati ya couple. Prière est très important. Prière à famille est très important. Il faut qu'on y ait un mobile qu'on va ensemble qu'on prier et qu'on éviter ma kamususu ya mabe. Il faut qu'on y ait un dialogue na katandako. C'est très important. Maman faut y ait un mobile na dialogue. Papa n'a pas ça to dialoguer. Papa faut y ait un dialogue na bana. Au vandi pe boina bana na dimanche bo dialoguer pe na bana un dimanche comme ça papa quand tu peux cuisine au monde mkona na sala ki couscous na sali couscous na saucisson na tcheka mo carotte mais papa tu peux faire ça un dimanche hein? Moi dimanche boyo bina c'est plus ça pe maman ozu okoti na cuisine au sali mo couscous ato sali mo poulet ato sali mo viande o tchepe na mesa. Maman pena bana balie ba sepeli. Il faut te yeba l'amour ce n'est pas la guerre. L'amour c'est l'amour. Bolingozelo komo kitoko nzamba sali la biso. Bolingozelo komo ko ya malamu. C'est pour ça que Christ a dit biso aimez-vous les uns et les autres. Et le bien biso ko to prier même pour vos ennemis. Bolingozelo komo tuya ezelo komo ezo kitoko. Il faut koyeba kolingana. Il faut bolingozela kaka na lieu sacré. Te bolingo fo mona na miso bato batali bino babi Antoine na Bernadette balinganaka le kwa sotali Gidil nyoka na Jojo nyoko bite wana penza bolingo eza wana bolingo il faut bato bamona ke bato bolingo balinganaka otali Dinalandu otali Aurélien Ngoro bi bolingo lali wana otali mama Rachel Kankonde na papa Kankonde ba oyo kutu bambia kana bolingo
bonga moko maman Elia ni tsote nga fungana mobali nga mulai matama ne kotaka loko abeloti apela nzela mine nga ezalaka chérie yeza kaka moi bana chérie moi bana c'est ça l'amour bolingo faza visible bolingo fe monanaka esika mosta mbali ata esika Christ aza eyebanaka ndako ezaka na kimia emonanaka ndako ezaka okoti yo moko osentir Saint-Esprit na kati ya ndako wana osentir esengo na kati ya ndako wana eyebanaka ndako ya matata pe eyebanaka omonaka oza chanter sa semblant so okepa chouchou lujima masu ba gros bisous na papa Guy otali chouchou nenga alengelaka mobali na ye obite bolingo eza et bon sozonge pa ma Marie ngai na Jean Léonard mais mutaba ndundu moko akoma kolamba biloko bangala na ndenge moko me olobi bolingo eza bolingo fe mona na bandeko na ngai ce ko tali mama Eugénie Mongai moi ça papa mon frère moi c'est à pembe otali obite bolingo bango tsoba ke na fete balata ndenga moko masna mobali olobi bolingo eza le ko motuya bolingo eza le ko kolengela voilà pose un bolingo malamu zala pe na harmonie na belle famille zala na harmonie mama Bokilo zala na harmonie na papa Bokilo na ba semi ki zala na harmonie na bango esika to balaka bandi makabiso à 100% te mais linga bandi monta na 70% 30% baboya tikela 30% nzambe mais linga bandi monta na 70% c'est très important et surtout na mobali yo pe moi si ça la comportement au na mobali autour de chérie ibisanga ba défaut na ndezala nini koluka ba biso ba qualité te linga ba biso ba défaut na ezalaka nini so ko teli mama Deli Kashama moi ça ba papa Richard Kashama obi ya bango tu ya bo mwana obi awa bolingo eza linga ko tuna ka mobali ba défaut na yo so ko teli Jacqueline Kina Hôtel na Jean René Tamba pai bela kambale pai hôtel bi bolingo eza et le papa JR ngai ceux qui mo sanga zobela na mona ngamu na zobela parce que c'est ma moitié c'est une partie de moi ce qui pas égide qui bengo hôtel na mi colette mo sa mbinga kulutu olobi bolingo eza bolingo faut qu'on embellir en haut et le quoi nzoto no soko il faut pas pour la mafuta il faut bon ça suki il faut ça la moi rouge à lèvres oh maman maman ni tout o ce qui si biso bingi bana koto bina bango bazana beauté artificielle beauté artificielle ko bazana beauté artificielle mascarade ou comme ça ko maquillage ni professionnel biso le côté ba maquillage professionnel bon toza mabe le côté ba maquillage professionnel on maquillage ba daron okotia couche ocho tant pas que ndekola la bobe bisidra o démaquiller pe to la lika ndingo na négligence tunaka ba défaut yupi mobali tunaka mwasi lobaka chérie ba défaut na des années surtout bino mibali bozana ba défaut makasi na kati ya lieu sacré pourquoi na lieu sacré linga ko sepela mama sepela te ndingo zana mai na makila na nzoto mama pas na mai na makila na nzoto yebaka pe ko tuna mama ndenge nini est-ce que komi maman so que na comité balasi monseni mo faut comité pe maman po bino papa po ngaka ko déclarer maman muso po déclarer azoka soni maman ko yoka soni ta za mobali na yo yebisaka ke papa ngana tondi te papa ngana liebie te papa sala nini papa bongisa yo pe papa so balobi boye bongisa po bolingo ezala kaka bien en tout cas pour na lelo donc kabon na bino wana vous continuez à s'abonner Elia Nitu TV vous s'abonner na moi rouge wana parce que ba komi s'abonner au s'abonner ce qu'on finit en kaka au mona moi cloche mongo reza wana au fini pe na ngonga pour ceux qui m'amènent à Nitu à publier émission au mona kango noki oli na nyoka makotina na ba WhatsApp na tina na ba Facebook ceux qui ont betting dinga tango tabu Elia Nitu TV yo tabi bio mama ni tosani ni à publier quand on est dans l'obaka qui dit joyeux anniversaire na maman Rachel Kankonde moi c'est ton papa Kankonde joyeux anniversaire maman Rachel Kankonde
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le sous na Maëlys. Entre guillemets. Mbiye. De gros bisous. Le loco qui c'est 6 ans. Bah bisous na Maëlys. Mandoyi. Yango wana. Bah gros bisous. Na bébé na biso. Hey, prof, juste kala. Mikolo na oyo côté hein. Obungi bondeni. Ashley Ndombe. Notre chérie, ndeni mkolo oyo kanate boy, na comprendre te. Na oyo côté boy ndeni, na omona pete boy ndeni. En tout cas, ba gros bisous na bino surtout. Nzamba pambola bino so ba bolinga maman Elia Nitu. Merci na bato balinga service traiteur de croissance la Providence. Merci na bato ba benganga pe pesa ma pe mon conseil. Merci na bino so benganga ovandi bi maman Nitu, ba conseil na yesu nginga mingi, ya mwana na bengi pona ba no merci. Nzamba pambola bino nyonso. Merci mingi na Audrey. Hein, ma chérie Audrey, je te fais de gros bisous. Sheila, na Turquie, bah gros bisous. Plamedi na Suède, je te fais de gros bisous. Bah gros bisous na Oyanga Moko Michab. Na Kinshasa filleul nanga, je te fais de gros bisous. Bah na la Providence Union, ça va bisous et belé. Nzamba nous belge. Nel bana betu pense. Bye bye.